Kukota na groupe ya papa ni biso Mbario Sombo ya Fredio ina Salwe na mama ni biso mameze ngola me isika wana ndisika tubanda ki makambo na bazigura biso nyonso tuyikulongo wana nde tuyikusala oye biso ngana zala kilukula pe cofondateur école d'art tuyikusala école d'art a partir de école d'art wana ndenge tozalaki kusala babiloko na biso ya mbuka wana ndenge zalaki ya fioti ngoma hayoka matanga wana tubande kutambola na vieti lero ya fioti ngoma afungule makambu ali makambo pepesi makambo zalaki na groupe wana pona longwa zekora na salaki ba 6 mois ba 7 mois bon ngai nalingaka isika ngana zali namona musala iza kutambula kamalamu et puis tuzala na moi unité mokowi tozalaki ku travailler trop na zikura oya zalaki lukula mener ya groupe okau tangu mususu soko president Mbario Sombo azali te ukumona ke soko zigura zali wana centras mvumeza kutambula kamalamu tangu ikomi makambo ya kulongwa po biso tolongwa na makampani tangu tolongwela kuna ngai zigura yenga banowedi foma kutu siba milongo laki deja tangu bayuke ke biso pe tolongwe bango batulukule balongwa ki baye ko rejoindre biso na ndenge zigura ye kupesa makanisi ne ya lubi bon tokukufanda witi futu créer loko moko wi tuyi kusala école d'art nge groupe pe tu bandi eti bon kumona ke moi ndambo ya ba considération moko wi zadi suste na place ke mabe mi komela vomi mutu ami yebela seri wana penza pakana zigurati tuuti batunazi na biso na zamba wana tuzongi butu wana zo fanda kapa na biso na bumbu wana siko ifuna traverser kalamu zalaki wana po na mata po na bima kotine biso na musika na talabu noir iyindi wana bazo tereza kamwasi moko wina mubali neyo bimisa nya Suzana yango bimisa po bango ataza leki soko kaka bandi bimisa na lubinga wa bidia kinga bikoki po na komide tena katikati ya barabara soko na lubina tourner ba kuiba ko encore na saki na mkongo boya zali suspect na nyoko matin kuye mir na bimisa na soki narati pantalon ngai de marche changer ngawani naza kuya ya mboti libino tata mboti bango fe yoka mboti koko lozo salaka usala bien lokanga bango buto wazo kenda wapi wani leki bango tangu na komi wana libimbe yeba mame ni vile ngawana mbango bon sikoyo soka inspiration wani zala kite pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silie agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola pona bayebanso bazali na Union Européenne fret aérien ezali na 9,50 € le kilo soki pe olingi maritime benga bango na banimero ekomami na écran soki olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94
Prendez, agence Colico, le sérieux dans les affaires. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Banda Helsinki, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili na yebike bozali ebele partout dans le monde bozolanda biso à travers site na bino Congo mokili nesaka bino bandeko balandi tosalaka makambo elekaka na kati ya mokili nde tolakisaka bino ebela batelespectateur oyo batalaka biso libanda ya mboka na Kinshasa partout en tout cas na opesa bino kaka merci mingi mpona confiance oyo bozosala biso na nzela numéro na biso totyaka na se ya batelevizio na bino baportable na bino batablette na bino bobengaka biso bosalelaka biso choix ya invité nini tokoyamba botungisa biso mingi surtout libanda mboka toyambela bino Soudia Tamaniata toye ko surprendre ye en plein tournage dans un tournage ya Belle Vie TV toye ko surprendre ye na tournage wana toye ko solane par rapport ya musala salara mboti yo pe mboti pe ya wana paja yo pe yepe mboti ne bino l'autre ba moi les solo na ye et bandaka ndeni ni Soudiata a se retrouver dans monde ya théâtre na deji ngai ezali tinda ya nzambe fandi kaka buyinzambe ye moko yibisi yelubeke bon malgré otange bakalasi na yo mais okusala buyi ndengi bandaki lokule tisano likambo nyonso ebandaka ne moke tala lelo 24 ans de carrière edingo olobaki tobandi yango kala alors tobandaki na bangroupe moko ezalaka na baquartier bangroupe oyo ezalaka na baquartier wana lere moko mpe na ingrise lere moko mpe na record sika toza kutanga kala eri moko soko ezali tango mosusu komona na bajournée ezalaka journée culturelle na bajournée culturelle komona soko babengi bato mibali misatu fo basala iloko moko nga nazalaki wana donc c'est ça soko baponi bato komona nga naza wana mpona kusepelisa bato or ke ezalaki nde itinda ya nzambe ti lelo ndenge toza kusalaka musala tolongo wana tuyi kukota na groupe ya papa ne biso mbali osombo ya Fredio ina salwe na mama ne biso mameze ngola me isika wana ndi isika tubanda ki makambo na bazigura biso nyonso tuyi kulongo wana nde tuyi kusala oye biso ngana zala kilokula pe cofondateur école d'art tuyi kusala école d'art a partir école d'art wana ndenge tozalaki kusala babiloko na biso ya mbuka wana ndenge zalaki ya fiote ngoma hayoka matanga wana
tubande kutambula na vieti lelo ya fioti ngoma afungule makambu ali makambu pepeshi makambu na ndengi lelo vipetu za nina ye mwake pa ya ba sombo bolongo ipo ani bowela kinini po bino bolonga boke ko sala groupe na bino école d'art na Zigora wana ngai tango nazaki na groupe wana pona longwa Zigora na salaki ba 6 mois ba 7 mois bon ngai naringaka isika nga nazali namona musala iza kutambula kamalamu epi tuzala na mwa unité mokowi soki komi nde makambo ya baparti pris ngai sokwazali te ngai pe kuzala te sokubuyi ezali bon ngai nalingaka bongo te bon kulongo neti ngai kulongwa na ngai wana ezalaki nayaki kumona nde tozalaki kutravailler trop na Zigora oyo azalaki lukula menere ya groupe okau tangu mususu soku président Mbari Osombo azali te ukumona ke soku Zigora azali wana centras mvumeza kutambula kamalamu tangu ekomi makambo ya kulongwa po biso tolongwa na ma campagne après un tournage ndenge tuyi tournage ya Brevi TV biso tolongwa groupe epa ya kulutu na biso Nes Makiadi papa na Jonathan Yatabao donc tolongwela kuna ngai Zigora yenga banowedi forma kutu siba milongola ki deja tangu bayuke ke biso pe tolongwe bango batulukula balongwa ki baye ko rejoindre biso na ndengi Zigora ye kupesa makanisi ne ya lubi bon tokukufanda buiti futu créer loko moko oui tuyi kusala école d'art donc c'est ça. Merci beaucoup pour comprendre azolo baboye azarle jeune boyebi azolo baboye po to kutie la scène donc azo respecter tenir la scène ndenga lo baratango azo jouer donc yango na azolo babongo moya lo ba bien ndenga na lo baboye ezate na école d'art bo sali théâtre moko o ezake ezala vraiment te boyaki na innovation boyaki na lokasika batu balingaka azo jouer na vie normale quoi alati kitoko bamoni alati bien mais bine bondo c'est la biso biloko mo ezala te ya mboka bo cartonaki penda Kinshasa nena yeba Sudiata ezalaki ka kozala ba idée ya ye moko Zigora to ezalaki bino pende bo sangana ki wana tu ezalaki chef en groupe au PCP msusu pièce moto nene to moneti pièce oyo eza ya Sudiata manana to ezalaki kaka ye moko na ye moko Zigora te na tango wana kutia ide tutiaki nanu ide te ke ezala filme moko ibandeli kino suka ke likanisi na ngai non ezalaki ke tozalaki kusangisa kaka makanisi ndenge ezalaki pourtant wana biso tozalaki kuyuka banani banzembo ya bazulu tro na kulutu na nga moko Gilles Vasolo ya mbongo na yibite soka azali na Londres to siko yazali wapi izalaki ke tango wana epi kutanga ba livre trop ni bondo ba livre kako ezali ba histoire et puis tozalaki pe kusala ba idée moko ezali lokola ba idée moko imaginaire to rendre ngo sikoyo na ndengi ya scenario na biso muta kumona lokola izalaki histoire ya solo orke tufante kaka buzoko kanisa mboka boyi tokoki pe kusala mboka moko weza kulobila kabo eza pe kusala kabo tout ça donc izalaki bongo vraiment donc izalaki Zigora soka pesi ide ne yetu kufanda biso nyonso kumona tobandi kubakisa tubakisa ya kulongola tulongoli potango wana tango biso tobandi tuzalaki kurepete trop butu wana seri wana siku tuza kufanda kabiso nyonso isika moko tuza kufanda kana yolo soku kaka ba 0 heure beti kumona tango mususu lolamuki tobandi repetition mais na moi ibu ipe tozalaki na biso kurepete na bande mususu donc c'est ça
bondo yeba non place bondo tourner zeka bazamba moko to bondo ke tourner bondo changer so boke na njili brasserie bondo za ndeni tozala ki ko changer soko mukuru soki tango wana mwa nzoto ezali na mwa bulemvu seri wana toza kokendaka na makala na kati kuna kote ya mabulu mpenza kuna na kati eza koreflecte image moko boye ndenge tozalaki kolinga okomona totourne mais ntango toyaki kodécouvrir zamba moko boye kindibula nde sikoyo tokomaka kokenda kuna na kindibula kuna badiziba ezalaki bamai ezalaki babilanga ezalaki donc kuna nde moto tozwaki mpenza ntan ya kuwumela kuna puis na zamba ya monastère. Donc c'est ça. Merci beaucoup, mais et comme ça biso malgré pour bande ko sala musala na bino kitoko bozala ki vraiment ini na eko kamwa zigoratan azui akepoto groupe ekufi bon comprendre que tu as un tournage donc tu as un peu de tournage ba mike bazo leka pas ça ba no isoko kangite soko kangite mawatro siko na kamwa zigoratan ka akepoto bino pe groupe ekufi ezalaki ndenge nini comme ndenge atikela bino charge wana te ya continuer groupe to esa bino bokata nanu yo aki former na groupe na mususu kuna na poto to ezalaki ndenge na poto asala groupe te na poto mutu azalaka na taya ya kosala groupe yo ozomona yango kisasa kasevubo to matonge kimbangu ko te zigula tangu akendaki ngasi na longwa ki deja na groupe nazalaki deja ya kulongwa mais lokula azali kuluto ituzalaka bien ayibibi ba savoir faire na ngai nanga mpe ndenge nasololaka na ye ke no kulutu soku histoire ezali ke odingo pesanga role salanga sine avant soku nazali dispo kumona ngai na kozala wana mpe ekomaki mpe kosala mabongo po groupe atikaka na maboko ya acteur moko te moto oyo atikelaka groupe ye moko ayibi moto nini atikelaka groupe wana moto oyo atikelaka nde na baninga mosusu oyo batikalaki na groupe bango ni muntu bakuyiba pourquoi na nsima na ye batikalaki koboma groupe mais soko ye moko ezala ndeke alubaki no maniata tonso tala groupe yango oyo lokula yo ozali chef alikamata baton tukende mbele ti lelo oyo groupe ezalaka nango atikelaka ni ngai te ni yenga ni mutu moko ye moko ayibi mutu nini oyo atikelaka groupe c'est ça. omilongwelaka avant bowelaka nini mpo bandeki kosala histoire te daye kaka ye mo azochapeaute nyonso yango wana olongwaki non ezali kutu mpo na bongo te ezali nde umoni leri moko sokumwa nabianga nini kuzanga confiance ya mutu lozo kutravayaka ne izaka leri moko mabe na groupe wana ngai na muninga moko bo histreli lero azali na Afrique du Sud na pesi bamboti vile luswamu tukama tra suspension moko oyo tuyibila mutu na makolte pone nini mukunzi ali ni amayerito ipoko yo ya zalakite biso batu tutigalaki na groupe sima tangu aye to na musika siko zali soko za kuyuka kaka na basali buyi bazongi sibuyi tangu yo zali tata soko zongi basalaka nini bino batu natika kimena yuki buyi me kuya na bakoleri moko buyi ba zoyi kutala yukutala di donc yukutala ke bon c'est comme si moto yo azali susu na besoin de bisote tout ça nini suspension wana moto kula ngai leli sangai salaka ni boba suspendre litoyi moko ngai ayaka nyama litoyi mayogaka nini loko ako bitu yibate kamalari ni ye moko ikulutu na biso Malcolm Mbaya ne pesi ye mboti konzi ya sneri na Congo Central kuna na Mbanza Ngungu ya Malcolm Mbaya amboti neo biso tokei pa ya Marco
tala buyi tala mutu ne yutu fandi buyi tala buyi ameka kusolula to kutani na bakulutu mususu po basolula ne tellement azalaki ma catégorique ya kubuyende oyo yali kaka yango wana etikalaki catégorique tusala nini tukamati suspension esili oh pourquoi tu plais bakulutu mususu bakutane ne basolula ne lokula isimbaka te tozeli mpe suspension esili mpe tozonge groupe mpe tubandi eti kumona ke mwa ndambo ya mwa baconsidération moko boye eza lisusu te na place ke mabe emikomela vomi ye mutu amiyebelela non na ndenge nalobi ke avant mabe ikoma ozalaki bato moko boye mutu mpe esalaka osali nini tomiyebeleli te donc c'est ça. Mais c'est un grand oyo tusololaka bien auti kutu kuzala wana kisasa na hivi te soko sia zongi series na kuzifre yo donc na hivi kutu te longo wana tala di bu sokolo nani na hivi te soko ya zongi to azali kaka tukuta na kini mukolo moko eti pe na hivi te soko ya zonga kitonda apo nous oyoki posa osala groupe na yo moko te yango nyonso to ozalaki nango outi epa ya Fredi Mbalo Sambo boye bosangani na grand frère Nozigo ntango olongo mponi osalaki groupe ya yo moko te sikoyo ntango naza buyi me nazalaka deja présidente omoni sikoyo biloko nde nadingelaka bino te yango wana deja sundi ata ndenga za buyi azali sundi ata oyo bato to bayibi iringulu bakaka teke fo bato bamona ngana wagoye bato na nsima ya mokongo po nazala considéré non tuzalaka ne yoti tuzala yo aone kisasa soku iloko moko ya bacomédie ezali umona kisika ne sundi ata zalaka donc bino mo c'est biso ke président fo azana groupe les gars na chaîne qui gagne nakoko usala groupe te po ilekaka na chaîne ya télévision ya kisasa uyuki mais nazali na bato oyo na travaillaka na bango sukulisi na cadre ya bande kunsu tu travaillaka na bango toujours kamataka mwa formation na cadre kaka yaya izandengini koto itokenda buyi soko monike ye moko kokina ya kana zana posana kote na groupe buyi bato baso kenda kana bango librement jokmo izana ngote ki kaka deja bato ngai na zala kana bango wana na travailler kana bango sika na travailler ka wana soko bango moko ukumona misusu babenga kanga maître bango moko président bango moko ukuyuka paille grande donc uzo umona ke ozali na place moko boyi bango moko batiaka yo c'est pas dit kaka kifoni za kasoko na fandi awa eturuku ya bato balandani awo lukuna nzo kabula kabana bana bazali na malari nani lukuna nzo kabula kabango poto jamais nazali comme ye nazapeli kule ye po biso nyonso tozala kandenge moko ça va pour se retrouver dentro mingi na ba pièce zo le canal na BV TV na éviter pour ni ko mo créer ki TV na mo do sala ba gag na yo ba to ba sekando mais sans ko se pesa biso on dit que au travail na belle visa au travail na contrat to e ga ndeza ga nzoni ngo cha petite na poids non pour la chaîne ya YouTube net le monde de ton son le monde de Sundia Tamaniata izalaka déjà ezalaki nan activité na sens qu'il fallait to bongisa mwa ba makambo mususu ya mike ndenge ezalaka mais d'ici là lukula ndenge tozo solo la buyi awa na zana tournage ya BV TV en même temps nga moko pe na zana tournage ya nga moko na compte ya le monde de Sundia Tamaniata tournage c'est bandaki c'était prévu le tout continuer bon
tukataki bon lelo tukataki po tulubaki tourne te tourne awa po na kati ya tournage wana pa Serge Pasteur patron azali nani papali ya nji azali Naomi na biso azali ma Thérèse pe azali lukula kuna pe tozali na bango awa pe tozali donc moyen tozala biso tozala en cheval ezali te tolobi bon lelo tu travailler po tozo silisa wa lelo ari semaine prochaine tosisi na biso tournage bato bakumona na bango na Belleville tu travailler kana nga nazali membre ya bureau nazali parmi ba scénariste ya Belleville TV ya Belar donc biso batu tu salaka scénario na kati ya Belleville TV tuzwa kata ya ko discuter yango izali ngai Tansu tuzali na pa Serge Pasteur patron et puis na Richard Mukoko donc biso wana na yemoko Belleville tuzalaka ni na commission wana ya scénario ndenge bato bamona kabiloko nyonso bandeko basalaka ava muto ya kutourner pa na biso ayaka pa na biso abeteli biso lisolo tu discuter ensemble tu bongisi apesi biso casting ne biso pe tu pesi ye casting tu discuter tu bongisi ali tu sali musala donc toujours travailler nazari wana bani yokoma te na ba petio tozali biso na ba petio donc tozali donc ndenge bana kati ya le monde de tonton Sou tozwa kaka bakimboka to tozwa penda Soudiata Maniata a jouer penda na kikoko te na kijene pour faut signaler ba dugozara jeune et avec le temps bato va découvrir makampuni puisque ti toza kusalaka ba chaîne ya YouTube oyezala kaka toujours pour na bato ba se détendre za kumona kulakisi kupesa bato pe ba information ezali na mbuka bande kumsusu oyi bakenda kala ba yibiti donc bato ba découvrir soku isali ndeki iloko moko événement moko senge ke Tansu amibi misabu ina ndenge ya Tansu avec le temps ndenge bible le acheter le temps pété oyo yango di bumongo basereze bakamati yandi mosi bakamati vetito bakamati nani mususu Audrey Shash akamati nani susu batibino wana bakange bino ndaku moko mutu akubima te mutu na mutu asala ba démonstration oya kuzala na kati soku zolo wane pasuki yeti kwari batu ya bui soko kako bani ko ronfre koto za ko ronfre koto ipoza ko ronfre za ko ronfre de place ozo seka na munoko donc c'est ça. Vraiment non papa ba botelo ezala le. Bon va y vite. Oui bate. Bongo ilubengira kangeza kanini. Yo Soudiata. Kombo na ngeza ka. Nzadi. Sundiata. Dieu merci. Dieu merci. Voilà. Na bak se susni Tansu. Comme invité Natalio mingi olata chemise mo ya bétoile ya noir eza point G26 wana babenga ngo pese lengi G26 donc au moins était ba musicien bakima pona lakisaki bango bayaki na complexe na batala witon soigner atango ne scène G26 kuswana nangate swane ni babilo zo gangire yango me swane ni sikwene kati sen mbala moko bakimi bitwari mais soko mudwalati yango na nzela même yo soko lati umona lere mako ben Tansu uneti yo mwasi masu bakubeo masu poni tusali yango pene bandenge moko buyi po izala kaka tenia sen izali lamba moko kulutu na ngai GG Kalonda mutema ya mama tete na Belgique kulutu mutu atindela ngai iloko wana epi iloko moko pena zana ngo ao batu basapere bazotungisa nga trop ponya yango costume na ngai ya kaki wana oyo
oyo ye basoda wana militaire wana oyo ezali babuta oyo lokola baofficier basaperi bazotinga manga kaka didele tekele bisoko tansu nalobi nateka tozosalilaka yango mosala mpo ekotisa mwa eloko te. Donc nyonso wana eute pa ya Gégé Kalonda kulutu na nga moko bien ye master pepe kale ye soko tali yo tali pepe kale kuluba oyo mwana tata machine mamaleki po bazali ko s'assembler ya Gégé Kalonda mutatinda ka ye mutatinda ba G21 bande botourna kaka ni lamba moko wana ezaka mabe tomona tokotala 3 filme okanga kaka na profil moko ezaka mabe te mais na cinéma loso tokotala cinéma ndenge cinéma développé tokozwa sundiata ya boye te so sundiata aojouer papa fozala vraiment papa ezala ba décoration to tsheli biso mandefa pembe otsheli biso ba makala lelongi siko bino boko évoluer te fo kozala na ndenge wana non makala ezali wapi ezali kaka kulandre batu ozokupesa batu iloko moko buyi oyo ezali ke mutu mosusu azali incapable ya kusala yango mais yo oza capable ya kusala yango. Alors lokola profil na yo pour le moment eza nanu coïncider to kokokana penza nanu na iloko wana te neti boyibisa ngai nafande penza buyi penza na mikotisi penza ozu koku ne bino ya 80 ans chewana tukubima baningati tukubima baninga ngana yibisiyo to kama ti penza ke bato longo ki tonsu penza tuti ya pembeni penza bato kende siku ndenge koku penza banale jazali tango suzu koku ne bino kubima peti na ngai ukumona peti yo kenzo sombele ngali pa le bébé ça tonalité non ils allaient naïvité yo yima ben ozolo bsena za tourna stika ozodi yanga benerisi nanga ozo sala tango ezalaki ke tomona ba producteur donc otanga kombo ya msusu Herman Kaba tomoni Batiti Kalo Alpha Bokole Major Bisadidi José Mabilama Yami José Aimé Beyuku ba Diego Musique ba Mapoline Kerite ba Toto Matumona ba ya Lolo Swami ba Jise Mabala ba ba kombo to tangwana ba producteur nde ba bandeko ya ba saisi ba nzonzing ya Edoka Ungo nde bando ya ba saisi ba nzonzing wana bakete kango na poto bozi bambongo na bino lelo différence ni okosala entre nzonzing na YouTube nde lo boko mo cha bemisho ba nini ba pièce na bino mo na YouTube nde bo travailler bo chi pièce na YouTube nini efuta nzonzing to YouTube nyo wana zakaka nzonzing ezala na YouTube ezala ndenge zalaki na DVD nyonso za oyo tusalaka zakaka nzonzing po ndenge tuzalaki nde kutravailler kala na lelo différence za yenini tango wana biso nyonso tozalaki nanu na bachaîne ya ba YouTube te lelo oyo ndenge eza lelo oyo ndenge koma na mwa oyo naza na yango na bengi baninga tutravailler nga na kotisi na chaîne na kubénéficier kaka lelo te ozo comprendre mais tango wana tango nzonzingi tango natangeli yo bakombo ya bato wana nyonso na miso na bato oyo misusu kutu natangi te bavene biso na le Placide Mongwele donc bave donc baza tellement ibele uza kumona artiste moko net ngana zabui na mukolo moko tango susu kuza tana te filme ya ba place différent on se retrouver na journée moko se retrouver par rapport ya lelo tokubomba ngote lelo itu ndenge tuza kukende ata biso bato itufungoli ba chaîne YouTube tozaka kubriser ya kuzela ti YouTube kufute yo bongo siko YouTube ango pesoke futi iloko malonge kotite mais yo bimisaki bele donc loko ezali iloko ezali na ezali pona libela
de plus en plus bato baza kotalaka mwa bavie eza kokotaka eza kobakisamaka ndenge ezalaka kaka me na ntango ya kala ezalaki ntango mosusu boyi na tournage moko 500 mbala moko oke kuna ntango mosusu 300 mbala moko eza ndenge ya lelo te lelo toza kotravaye soki mingimingi mpe tozosala boye puiske eza mosala na biso mpo tokotika mpe bato basanuyaka te mpo ata bafingaka biso soki mpe batali biso te lobi okuyuka. tomona pasteur de la foi organisaki prière moko mpona bacomédien nyonso tu ndenge mpona délivrance ya bacomédien ndenge bacomédien bazokufa makambo ebele ezokomela bino na mosala na bino tomonaki mpo ozalaki parmi wana eleki ndeni nzambe amimonisaki loboko ya nzambe mpenza emimonisamaki ezalaki prière moko ezalaki bien tala kaka pendant 24 ans de carrière nanu ata izala kulutu moko izala ami moko izala ndeko moko nanu tukamata talikanisi te ko tukota tana ndako oyo ata pendant 30 minutes tobondela ntango mosusu mpona mosala na biso tosala yango te me mowumbu na nkolo oyo nzambe atinda ye aya na nzela na biso ntango nzambe arevele ye makambo ya koki korevele ye mpe asala mbela po bapeselaki yango bato bainvitation te eza ndeki mbela epesamaki oyo alobiki bon ngai nakuya na nga nakumisa nzambe ngai nakuya na nga nayoka liloba ya nzambe biso wana tozalaki po biso bato tozalaki na temps mosusu mpe ntango mosusu alingaka ya me azwaki temps te ezali nango te ndenge bato mosusu nayokaki baza kointerprete ke priere wana esalami mpona bacomédien bakanga liwa yo kanga liwa yo nzambe ayibi mokolo ekufa ye moto na moto ezalaki nde tobondela par rapport ya mosala na biso na mabe oyo ekoti na mosala na biso par rapport ya biso moko na bavie oyo ya baprese toza kolukaka kokenda na yango tu vois ngai nayibi le ser moto oyo apesaka bato oyo atombolaka oyo afulaka oyo asalaka eza kaka nzambe soki eza na bato mosusu par complexe eza ke ngai nakenda na ngai na ndenge ya nsima mokongo mpona renye na ngai bato bamona ngai esika bato bazali bamonaki naza koparaître iloko nyonso eza na suka na yango donc c'est un peu ça ezalaki kaka libondeli moko nzambe ayuka biso ayuka libondeli na biso ayukila biso mawa mpo mabe ezali tolo mabe tolo ibele nzambe ayukila biso mawa mpona makasi na biso moko tokoka eloko te yango wana tozalaki wana toyukaki liloba ya nzambe vraiment nzambe loboko ya nzambe emimonisamaki vraiment c'était bien c'était fantastique. Non, ezali musala oyo nga na bandi yango ntango na bandi yango na banda yango buimbala moko me nayibi mpe batonalité mosusu oyo soko okei ye mamboka nini nayibi yango me tokenda nano na oyo bato bamesana na yango jusqu'à ce que mokolo mosusu mpe bakolobaki bo tonso changele biso profil toza wana nani basoda kutu si balekanga na nzela bon soki inspiration wana ezalaki te seri wana mpenza kaka na zigura te towuti batonazi na biso na zamba wana tozongi butu wana eza ofanda kapa na biso na bombo wana sikoyo ifona traverse kalamu ezalaki wana mpo lina mata mpona bima kote na biso na mosika na tala boye noir eyindi wana bazoterezaka mwasi moko wina mobali na yo bimisa nyonso za yango bimisa mpo bango ata aza leki soko kaka bandi bimisa nalobi ngao wabidiaki nga bikoki mpo nakomi eza na katikati ya balabala soko nalobi na tourne bakuyibaka encore na saki na mokongo oyo azali suspect na nyokoma te kuya mire na bimisa na soki nalati pantalon na ngai démarche changer
Ah, ngawani naza kuya. Ya mboti ni bino tata. Ah, mboti bangu fe yoka mboti koko. Ha, lozo sala kangu sala bien. Lokanga bangu buto wazo kenda wapi. Wani nileki bangu tangu na komi wani bibembe yeba mami ni bino. Ngawana mbangu wali bon sikoyo. Soka spera so wani zara kite. Oza kumona. Donc c'est ça. Donc nzambi mo kwa yibi pourquoi. Merci beaucoup Photo Tiko déjà parce que ça na tournage. Batunia surtout batalio ba retenir nini par rapport à Dieu merci Maniata Soudiata. Mwana musala na bino yeyu tozaliwana nga beaucoup plus na linga kaba ba remarque ne bino lusalaka bizalaka bien makasi. Alors sokolo lo sepeli na maluba na ngate lo dimbisa puisque munoku dibange tele makaribo sote meibeta kakaka dibaku tozali batu lo dimbisa nga inazali wana poni bino pona kusepelisa kabino lo kozala kaza medisi du fait que tozali kaka lo kozala kaza medisi bientôt la lukusepela na le monde de Sundiata Maniata lukumona izala bagagi izala ba filme imibimba yemilai lukumona izala makambo nyoso lukumona lukuzala za medisi ponga mukuna za wana donc directement na profiter pour na kupesa ya ba bon séjour na ya existenzengo papa na bon regard na victoire ba bon séjour na yo wana kisasa ba bon séjour ya maji na mudita ba bon séjour na ya Adoronianga na pa Jean-Claude Bazariawa ba bon séjour na Gaston Tienda GPX ba bon séjour na ya José Baila JB Service mon côté na kati ya Reni wana mubimba agence ya solo JB Service mbala moko pe naza kumona lisusu bamboti ibele pana yesi kozali Meri Mbate na Virginie Madikani mulonga nineyo ba bon séjour na Judith Madikani aone kisasa na George Sita reba George a parti ya Canada na pesi yo bamboti bele Gilen Sima ulubuko ipesa kabakata kate nzete pembeni ebali mbula te akawukakate sans oublier les boss américains Fabrice Ncheka ya Mazefa Vital na bosini yote Pichulingo le père de la charité papa bien makasi wana Pichulingo ya Jean David Kiambote mokonzi ya Coca-Cola motema ya Majiditi Mashia Beti Bisiki Ndobika Beti Bisiki Ndobika jamais na bosene yo yaya yo pinalinga kine bosene yo mais tikana pese yo kaka Alpha Mbuila Reni de Bibelu bamboti neyo Nanus Gema la cousine de Mazina Murita na pesio bamboti bele Nanus ba bon séjour na yo sans oublier Tarsis Boka na staff ne yo nyonso ozalaka na bango na pesi bino bamboti na pesi ne yo pemboti na pesi ne yo pemboti na wana paza nsimelo mboti na bino nyonso lulinga katonso. Merci beaucoup Tonsu Soudiata Maniata donc ngomwana soki ba mama bazobenga salaka wow Tonsu Soudiata Maniata asira qui n'est pas lobby donc toyebi moi mouké par rapport à la carrière na sali biso vraiment bien makasi bozaki belé Orlando biso depuis Paris na moni Liambi Grados qui a la mobile mapeka carré bambote na depuis Paris na bon sanité Fabrice Mola trop d'écart babi na bango bozara en écart pour bon niveau monter ba bon ce jour dans on a Kinshasa Fabrice Mola na ko bosala te depuis
Caroline du Nord, namoni wana mon beau-frère, Babi de Mbingazor, Jean-Pierre Cholet, en tout cas, Bambote na Osiko Zali, et puis Bijou Diaka Mongolo, na Irlande, Babi Kalaming Tetos, au restaurant, Batutu Bandolia Bio, Bana Bandundu Bandolia Bio. Po biloko bandota fraîchement idiofa eti Irlande kuna poka bo sepela po bolia kitoko donc bijungolo ya mboshingolo na pesi yo bambote ebele esika bozali na kobosa na pete mon grand frère propre Gento Sigalo balobi l'homme des points carrés toujours mambosala rezaka kaka carré na bosani te Blaise Ntela depuis Belgique na moni pe Willy Miansi les grands DJ na Belgique on a bambote na balobi la femme de quelqu'un babi kalaming te to yemba désormais Laurent Tendance et capitale à mboka babi la femme de quelqu'un surtout la kalaming te donc bambote na esiko za na kobosa na pete chéri B c'est bon bien ok chéri B bobete le konda ya Bourse Georges Kitenge depuis Paris la plus bambote Lila Lokonda ya Serge Kabangba abi studio ya ramoko na Paris wala donc pas beau frère nanga Serge Kabangba mise tout bakenda kuna bazaka décider pa bikuna pena balandela makamni surtout na détail le cours aux anabat bazana France quel que soit azali na ville nyonso ya azali conseil gratuit yibisa bango bazansa lukuta ezali belé mais agence eza moko JB service sikoy na kati ya JB service wana pa ya José Bayila tozana frère na biso mokwaza asalaka wana Jinel sérieux ya tembi ozana vili nini ona vili nini JB service ya José Bayila yazalaka na Rennes mboka moko na bapasia tsakala ba Brazzaville les plus mystérieux donc José Bayila asilisi makambo yo biloko na ngai koma kite biloko na ngai bunga ki talaka yo moko talaka na ba malien baleli degré ya sérieux. Comment se fait-il un Congolais qui nous font l'agence na Mali Angola kulubati Brazza kulubati siko imoto ya bongo vraiment kisaso ikutu kulubati yibisa bango babyanga ye na numéro nanga oyo zalaka na yango pesa bango ou bien na pesa bango plus 243 89 53 86 729 plus 243 89 53 86 729 donc pesa bino numéro ya JB service ya José Bayila pour jamais déçu bana sokobati awa kamati. En tout cas, merci beaucoup Nassir Bayo qui message donc et au sala bien makasi soki batindi biloko tout le monde non qui sérieux en opé tout le monde a qui sérieux en et ça la bien Amanto maman sociale bon Amanto maman sociale donc bambote na depuis Paris na ko bosana te na Londres Angélique Mbwese Mbokose babeza rali pamboli ko za na musa nzambe na famille en tout cas bambote na yo mama évangéliste na bosani pété kaka na kati ya Londres wana chouchou Lokonda ya papa na biso Philippe Mupasula mère double mama passa en tout cas bambote sika bozali na boke Adonzao Adonzao mama na winner na pesi bambote na compte ya Maniata Soudiata na compte ya Tonsu dans Maniata Tonsu à saluer mais Adonzao yayo yango. Ok, donc comme nous sommes sur le côté, ok, voilà, merci beaucoup. Na Newman, na caméra, merci na Jordan de Kambala, joyeux anniversaire Babi, anniversaire Zoko Bakaka, Sim Cecele depuis Allemagne, Bambo Tenayo.
na pesio bambote siko ozali na bosani pete bambote belé na Rachel Futa ya Ted Tendai maman na Ted Junior maman na Blessing en tout cas na pesio bambote belé bon séjour na Nathalie Nathalie Futa donc bambote na tokutani prochainement botika malam na banda kuna bino pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, ozala Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Bon na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Colicot le sérieux dans les Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.